Ça va dans Zambé, maman qui tambala assemblée dans toutes les sortes d'églises. Donc on va l'église union surtout dans Induma Moulimo. Assemblée dans toutes les sortes d'églises, nanga, dans les gens qui peuvent se soulager, dans les fous qui mbam. Ko ya lata liputa. Wana ekutanga na église ya Mont Carmen, ya Mamolanga. Église qui amone on pesa na kanda ngwana. Et on pesa na kanda. Tout est ça va dans Zambé, ça ressemble à une vérité. Yo kuna kata kamba mona kumtimbango azote na kamba matondo ha omona kumtimbango azote na kamba to pesa bana Nzambe mais ado représenter ti ngalo ta Nzabino ele ko na ta Nzela ko solo ba une vérité yo ye bizanga ke na wa ta na kamba est-ce que yo na ko ta na TV na ko ka na kamba omona kumtimbango oyo na kamba église qui omona yo pesa na kanda ngwana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokonzinga atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth. Pamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada. Chers amis fidèles internautes, nous sommes toujours vous aurez Libakou. Il y a quoi d'ambition dans 4e émission de Table Sainte. Vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Il y a les Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, mère boss pour notre confiance au PSK. Je dis un grand merci à la Gira Sosa Sima Caméra. Pourquoi pas à Alain Kiakala Lobo Kwanzambi ou à la régie. Le Table Sainte, vous a vraiment surpris, vous a vraiment étonné. Par rapport à l'invité Nanga Mukolo Lelo, vu que c'est la toute première fois na la chaîne Abisu les Nazarien TV, c'est la toute première fois pour moi la façon donc elle s'est habillée, la façon donc elle a dit et comme ça vraiment bien abonné na Abisu les Nazarien TV. Invité Nanga Mukolo Lelo, comme on maman qui tambala Oyazali Ngunza, c'est la toute première fois Ngunza. Moi aussi, c'est avec elle plutôt nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez vraiment branchés, restez connectés. Vous avez vraiment émission Oyo, vous avez vraiment émission Oyo. Vous avez vraiment attention, vous avez émission, émission très capitale, très important. Oyo peuple dédié au bateau nyonso. Bana pour ça vous avez connaissance, vous avez la émission Oyo avec maman qui tambala. Avant de présenter maman qui tambala, on sait la régie vraiment chant aux édifiés bananzam ou puis ça vraiment bananzam le kumu le ça comme on dit là il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokoya et puis on se retrouve après cette chanson. Bandi ça y est.
Bandisa ye. Assis sur son trône. Bandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Afandi. Assis sur son trône. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Bandisa ye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Voilà, Nabichon, et ça fait vraiment plaisir à Philomène Moukoyamote, ma bivance de Yombo depuis Londres, sali plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack pour depuis France, Nabi question où le soir comme Rouston a eu Kakango, et ça l'arrive maintenant bien. Dans ce cas, on a géré sur ma caméra, à fond la caméra, on a présenté Bino Maman Kitambala. Bonjour maman. Ngeta Matondo Mota. Santé Ndengeni. Bien Angola Tata. Tu as on a voulu que Mbango tombe sur le Bakam. Pour Mbango a déjà. Toi madame, et nous on a voulu Matondo. Ok. Moi j'attends par rapport à votre union sur base occasion, il y a qu'on a nous dans la chaîne Abisso et les Nazariens TV. Moi j'attends qu'aux années. Amatondo, et là au cas où total en Zambie, tout le bif on la met sur moi ne. Quand on a mis sur baïbi Abisso belé, puis quand on a mis sur bane belé, ba bien ba fazer, papa pe belé, ba bien mi bandoki à cause il y a quand on a mis sur le moindo, fongo la met sur moi ne. Matondo. Motu na ngana ya liboso. Il faut tout le monde a la tiboye bien zété, bien accoutrement oyo. C'est-à-dire à quoi? Oza, non, toza mwana ki mbango, toza maman qui pas vita, je sais pas parce qu'apparence non ça, on comprend vraiment. Pourquoi expliquer ça bien maintenant oza dirais-je à quoi? Ingeta Matondo, et là quand tu as ça na Zambie, tant nous surtout tu vas na bi maman qui tambala, ba oyo ba yebi. Ba oyo batalaka déjà d'émission nanga ba oyo pe bayebi na Congo bayebi oyo pe mokili mobimba bayebi oyo ezali mama Kitambala azali oyo eza mbala liboso toleka na chaîne oyo eza tozobanda na témoignage voilà ingeta témoignage voilà Matondo témoignage nde bokocomprendre nani mama Kitambala aza nani mama Kitambala uta wapi mama Kitambala akomela ngunza lolenge nini Matondo ingeta est-ce qu'il y avait un ngunza basi bazala ingeta so tana sima nanga omona bangunza ya basi bazebele kutu place wana to tie bango mokie pour espace eza mokie so totali kuna to omona bangunza ebele na sima nanga ngako na kopa sa mutu te mais mo so tali na sima omona bangunza pe bamboke ebele référence ezali ya wana omona bangunza bamboke ebele bazali. OK. Merci maman maman Kitambala. Bon tozo kayo bengela biso na émission ya témoignage tozo na témoignage maman Kitambala. Ingeta na hotel Sabana Nzambe maman Kitambala assemblée na tous les sortes d'église. Tokolo ba église nyon surtout na kinduma molimo. Assemblée na tous les sortes d'église kasi mokolo moko nazalaki na Angola na province du Zaïre na Soyo. Na lamuki na chambre nanga. Na linga ke ko se soulager na moni fumu kimbango ko ya lata liputa wana ekutanga na église ya Mont Carmen ya Mamolanga tango na moni fumu kimbango nakata shamba nanga na lobi papa oyo balibaka yo za ndoki nakata shamba nango yo ko nini pe na zelisa ke bena lo kwa mutu nyoso zela pe na kaza ko zelanga mais na koti na se soulager na ye na kuti place oyo ya zalaki alongwe na se akoti na mire Fumuki mbangu oyo alata liputa alongwe na se akoti na mire. Premier message na mona éclairage ya makasi lokwa muyi nde to mona likolo mena mona opela lokwa pembe na chambre nanga. Pe na zwa pe na maboko nanga na tiabo epona kanga éclairage mais muyi wana etusola pe na maboko nanga premier message to suka ki wana. Moko mususu na yekola na butu wana eza ndoto. Na lali na butu nazo lota Bible oyo ngai na fulu. Bande konyon surtout au bakinda na l'église à moment tout ça qui n'a caché au tobe à l'école ya Bible. Na namuki na butu na zo mona Bible na fulu na ndoto na lanja mo peki.
mais un malamu qui na kibomoto na tani na moni bible nga pembeni pe ya muto ambetu nga na zui yango pe na kangi yango na sambela kinde na ko sambela dimanche église ya mamolangi tanda ko tourna 15h 15h ekoki na bongisi pe bana to banjo ke pe église to ko pe liboso ya porte ya église ya mamolangi na soyo na province du Zaïre tant to komi makambo na mona kina ndoto esalamenga sokoboy bato okanga foto bakangaki bato ya kokamwa bakamwa ki bible nga pe kweyaki etie na lishu bato basala ngola bayebi eloko babengi lishu laki na face ya église ya Mont Carmel ekei na ngope mena comprendre ki te na koti pe kana kati église ya mamolanga to sambeli to sisi voilà bible na ngai ndenge na mona ki nanu na vision na kibomoto boye na monya ngopeli susu voilà tango esalami bongo na kota ki na ngape susu na kati église na sambeli ndenge to sambelaka na zongi ndenge ezalaka na poko na butu fo mutu nyonso tu bosambela ata mutu abandi kota TV bokoki kosambela bao bakekola balali bao batika bango kosolola basolola me bosala prière ensemble tango na susu bible ndeko musu tozalaki na ndako nga na koti na katikati nde ezali tosali secre tozosambela nga nde muna nde opesa lisu baprière tango na bandi kosambela na kimu yesu na nde opesa lisu prière makambo namonaki namoni bible yanga so ekwei na gangi mamoko na tututi na longoli mamoko komba kimu yesu na komi kobelela kipanvita na beli kipanvita 3 fois kipanvita oyo na moni na porte na ngai ndenge yazalaki kote nga nazolinga na kima yazokoma vanga mais na yebi ete na tika pe komona ete première fois na mona ena pomone na mnoko na nga na gangi kipanvita 3 fois to na gangi kipanvita 3 fois na senti chaleur na maboko na nga na boaki bible malama na banzo tutuka na zuki mpevi siko na zolinga na kima soki na linga kima lokwa na porte koto ye azokoma kavanga kote ya zalinga na linga na kima kote ya zate ya zo ya kokala kanga avant azokoma kavanga malamako na fongoli porte ameminga na église ya bangunza tolaki na ngoka en face wana na soyo na province du Zaïre ameminga na face mais ngai ezaka so bangunza baosambela na bango nde bazoka molimo nga nazo seka na seka na nga mais eyo tombe amemi molimo ememi nga tina église ya bangunza ekende kokuta bango bazana kinyongi oyo baka veiller bazosambela na ganga lisusu kipanvita 3 fois na tiaka maboko na ngai na kaboli est l'ouest nord sud c'est que na bato bafandaki koto na bato bafandaki koto na bazwa molimo te batelemi bazwiki mpevi mama ko chef spirituel na bango gangi na minute wana alobi mama nguya uti musika eko visiter biso na sala ki o molimo etalisaki na sala mais na yesu na yesu ko joka na auquel sorte ya be église ya batabaki mpevi ya bataboye na saki susu pe lokwa ko kima na ngakaka kokima na kimaki ne kokotana na mbasu oyo bozomona oyo eza mbasu batémoignage yango wana ezali bozomona oyo eza mbasu ya gorge naye kozwa mbasu ya gorge de matama oyo mibale batobolaka ngango ndenge batobola lilala omo nde totobola lilala orange boye te mais nga bakotisanga yango boye tofili ebimaka boye ezobima boye ezokita na libumu na zemi ya mwana nanga mibale ntango tolongwe na ngola babi lokola kote na ngola ba hôpital penza ya makasi ezalaki baesi biso batinda biso na mwanda na frontière ya yashi ntango tobimi na frontière ya yashi po toya na hôpital ya mwanda ntango tokomi na yashi lisusu bato nga na kimaki na nga kuna na badesu kofingafinga bango ntoye kokuta lisusu kaka na bango na frontière na bagrande sere na nga oyo babimisaki nga bayebisi grande sere na nga bomema mwana na hôpital te so bomeme na hôpital tonga liboso aokufa bomema ye na église ya makelekese bandeko baza na mwanda bayebi église ya makelekese na mwanda église ya molimo aseka eza na mboka makelekese na mwanda bayebisi biso bayebisi grande sere na nga po yana biso mususu aza age na hôpital ya mwanda bayebisi soki bokanga batelefone po bato bazozela bino soki bomemi kaka hôpital tonga liboso ya kokufa bomema ye na église ya molimo aseka ya molimo na makelekese yana nga mpe alandaki bangunza oyo akutanaki na bango bakangi telefone bakotisinga na mutuka bameminga na église ya makelekese témoignage na nga eza mwa molai me tozozwazwa mwa poso tobi tobanda yango bande baleti suki eza molai tozosimba matondo ntango bameminga na église ya makelekese tokomi na église ya makelekese yana nga bimaki mwana nga liboso na mokongo ntango tokoti na kati ya église ya makelekese tokutaki basécurité oyo bandeko mosusu babenga baprotocole ya église biso tobenga basécurité tokutani na bango liboso ka nde bazalaka na nini bayepumoyisa yana bakomoloba o kasi bokota ntango biso tokoti tomona bango bakomoloba lisusu bokota ti botikali
Bon lundi mutu bokati non séant bozo banga pété bozo lander partout kasi bo landa bokota. Siko grande sœur ngai atali tozaka ngai ye na bébé na kana mukongo. Siko bato bo lo bana nani. Alongoli mwana memeki na mukongo akanisi msupi bo lo bana mwana akoyoza na kindoki. Amoni ke bato ngo ba continuer na bango kana koloba ke bokota. Grande sœur nanga comprendre que to bande ko tambola na ba esprit ya mabe. Tangu to komi ba kisielo oto bakaki ba mama mbikudi ya église wana na moment wana nazwi na tie maboko boye moko aye aleka liboso na ngapa pesa prophétie akoka kité agangi alobi o nguya o nazomona awa nazokomprendre moté alobi mpanzi mususu aye alobi nguya o eleki makasa ke sko grande sœur nanga o amimaki nga alobi oh comment fait-il to na kati na église mais ba disielo bazolo bakanguya eleki makasi c'est que ndenge yazabu yazana kindoki wana grande sœur nanga c'est l'homme makanisi na ye to to zana kindoki c'est kasi ya kindoki poto to kota la porte balobi ke bokota to ya awa onguya eleki makasi chef d'antenne pour la kati na batilongo na biso l'église to zakana ba chef d'antenne to zakana ba chef spirituel wana mumana ngana nuna komi na église ola za lelote to chef d'antenne na bango aye yende abazwaki nguya ya kolimu ya oko ba ko prophétiser lenga alobi babwakela ke malade au 10 jours mais lelo akokisi 15 jours akokufa te pe akosalela nzambe ya mingi ya koleka soki bamemaki na hôpital tonga liboso alingai kokufa ntango basisi kosanga ba cérémonie balobi ingeta ba prière ntango balobi ingeta na déformé na komi lokwa nzoko ba image ezali mafoto akona bozomona na vimba na koma lokwa nzoko na koma jaune lokola bidon ya 5 litres jaune lokwa akande bomutu na koma jaune munoko nanga lolemo bima libanda miso ebima na vimbi na déformé na komi pena jaune conscience pe akibomoto ekimakinga tango conscience pe kiminga babandi siko koloba tango basisi ko kanga banzela batindinga na hôpital ya Baki ya Kitona ya Mwanda na moment wana tokutaka mutu abade ko kamba Mwanda ezalaki général Mustafa kokoma tokoma ki depuis tokoma ki 9h tokoma ki je crois tiba 17h ba 18h sur la sanité mutu abana ko pota na stade d'op opération na ye abimaki te nde général Mustafa tangu auti gartanga azo bima alobi oh mona o ayeki banda kala ba memanga basalanga opération na bureau ya général Mustafa tangu basali ngai ba opération de matama oyo na koti na koma ya 15 jours kokota na kota ki na koma nde na kokuta suna fumukimba pote vi na ngai moko na koyiko ba eza témoignage pote banda na zaka na 9 ans na koyiko zala so na sambeli mai mutameli abiki so na zeta oui na ndako na biso mutawabela so basambeli mutabiki soki même na ke na quartier na quartier mutazo bela so ba moni ngaka na ke na sambeli mutabiki na zaka bongo sikotango basi so sanga opération na koti koma ya 15 jours kokota na koti koma ya 15 jours ndene ko kokuta iso na fumukimba ngo na fingaka na kuta iso na mama ki panvita oyo na kimaka na yebisaka ngo bato petango nyoso tu na kuta ki fumukimbangu na nzela na ngai na mama ki panvita fumukimbangu oyo alata liputa na kutani na mama ki panvita na kutana ki na Yesu Kristo te menga na lobi na kutana ki na mvuluzi kimangu pe Yesu oyo ngai na monaka kuna na monaka te Yesu ba tshela biso na église catholique na monaka te Yesu ba yelisa biso na film Yesu na monaka te Yesu na monaka de fumukimbangu na maki panvita mais Yesu oyo to banda ko mona o ba tshela ma photo o ngana mona te nde fumukimbangu na maki panvita ya ko pesa nga message tangu ba yo pesa nga nde ba yebisi ngai na zonga na mokili pona ko kangola pe na ko bikisa tangu na lamuki na koma nakutaki mobali nanga na simi mobali nanga zalaki na hernie asubi makila première bikamo nanga na nzela ya mvuluzi kimbango OK matambala tolanda yo olobi ke omonaki Yesu oyo balakisaki oyo bachaka na catholique tomonaki Yesu oyo balakisaki na film te na mona te na mona ka fumukimbangu na mama ki panvita na mona Yesu te oyo batiela biso na film ya Yesu ngai na lobi na mona fumukimbangu oyo kaka alata liputa oyo veste te oyo alata liputa yango nga fumukimbangu oyo na mona petit lelo oyo atwa disakanga matundu ingeta siko fumukimbangu oyo lobi ya liputa oyo alata liputa différence ni za oyo aza siko na kamba te tango tozoloba fumukimbangu oyo aza na kamba na kamba eza fumukimbangu te totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité
Mais nazo yeba te c'est l'histoire Kimbangu akuzonga yo talisi ngai olobi fumu Kimbangu oyo mona alata liputa na yebite soki oyo azana nkamba oyo mona siko oyo yo yebi na nkamba omonaka fumu Kimbangu oyo mona na nkamba oyo tomonaka ezalaka oyo alata liputa to oyo ya veste non ba oyo aza miniature oyo aza la veste mais wana aza fumu Kimbangu te totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité est-ce wana komona eza fumu Kimbangu wana komona eza dialungana eza komona fumu Kimbangu te toloba fumu Kimbangu tozoloba Simon te po Simon tokotisi bamindele tozoloba fumu Kimbangu oyo alata liputa question oyo ezotuna ngai nazokomprendre te ke mama Kitambala fumu Kimbangu oyo omona oyo aza na nkamba po oyo ozoloba na nkamba na habite so comprendre question na lobi bien question na eza boy différence nini eza na fumu Kimbangu liputa na oyo aza na nkamba te fumu Kimbangu kaka oyo aza liputa po oyo aza na nkamba ezaka oyo azali ya liputa mais aza libanda nkamba totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité oyo ozoloba fumu Kimbangu ezaka moko tosambelaka tata nzambe mokeli na nyonso elongo na mvuluzi Kimbangu totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité tozalaka na makoki ya koyoka nzambe tozala na makoki ya komona nzambe te nzambe lolenge na moni yo omoni nga na moni nzambe tozala na makoki ya komona oyo ezali les 4 êtres vivants nayebi te oyokaka les 4 êtres vivants bavandi na kiti ya bokonzi ya nzambe soki otali mpe biso na lolenge nzambe akeli biso nyonso tu na mokili tozaka tozobela tata nzambe moko tata nzambe yo kaka c'est une question nga nazo répondre biso tu na mokili tozobelela tata nzambe mokili na nyonso oyo akeli likolo na se oyo akeli biso bato yango nde nzambe oyo tozobelela mais na nzela ya mvuluzi Kimbangu pourquoi tolobi ke tozobela nzela ya mvuluzi Kimbangu po toza na les 4 êtres vivants soki totali na les 4 êtres vivants tozali na mfumu Kimbangu toza na Jésus Christ toza na Mohamed toza na Bouddha kasi na bango nyonso tani tozali baza banzambe te nazotalisa tuninga question po te totalisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité po te bato mosusu bakomprenaka te soki moto mosusu alobi ke atie tozoloba ntango basali biso toza na 4 races na 4 races tozokumisaka tata nzambe se moko tata mokeli na nyonso oyo akeli likolo na se tolobi te tata nzambe to nzambe agege te tolobi tata nzambe mokeli na nyonso oyo akeli likolo na se oyo akeli mpe biso bato yango nde nzambe tozobelela ngai nalobi na nzela mvuluzi Kimbangu po te mvuluzi Kimbangu ye azali prophète mpe azali mvuluzi na biso bayindo po te na mokili yoka matondo mbuta na danka tomba kesolo te na lika nasilisa po yoloba toza na yoka 4 races toza na poso rouge toza na poso noir toza na poso jaune toza na poso blanc matondo makambo na otalisa soki otali okomona moto mosusu aza pembe mais okomona pembe na ye lokwa mwa rouge mosusu okomona pembe na ye okomona pena pembe na ye pembe ese totalisa bana nzambe toza na poso rouge toza na poso noir toza na poso blanc toza na poso jaune na baposo wana nyonso tu soki otali oyo ezali baéclaireur to bamvuluzi ya loposo wana moko moko tomona Mahomet tomoni Bouddha tomoni fumu Kimbangu tomoni Jésus Christ soki mpo telemisi bango nyonso tu okuta bango baza na barace ya baposo tolobi 4 races yabi te soki nakosi to yo oyebi te ingeta obongo tunanga bakestion mosusu Mama Kitambala tozolanda on nous expliquer olobi bien que non nzambe bamonaka ete mais tomonaka mutu so alobaki na kutani na nzambe bengi ngala kutani na nzambe solo na nzambe da so nzambe ni batu bakutana abi nini na batu mususu ba pasteur mususu ba frère mususu balobaki na moni nzambe na kutani na nzambe ni bakutana parce que nzambe bamonaka ete ingeta matondo eza na pasteur mon côté to prophétesse to prophète to bishop to achoki nani atisoki anti bishop eza na mutu moko te na se na moi oyo aloba na yo ke amona nzambe soki tolobi tozongisa bino kaka na bible tolobi tozongisa bino kaka su na filme ya yesu ye moko ntango amataki ngomba akendaki kobondela na bafilme ya yesu amona nzambe te amona nde bakoko na ye baeli oyo bayaki kopesa message ayoki mais yesu na filme ya yesu soki bapaster bamona nzambe
mais na film Yesu baninga batalisa biso pe Yesu ndenge mataka na ngomba soka amonaka Nzambe mais soka te amonaka bakoko na ye amona bakoko na ye ingeta c'est quand on hotel ça va dans Nzambe c'est que ezana pasteur mon côté na se na moi akosa bi mutuke na mona Nzambe eza lokuta baza toza na makoki ya koyoka Nzambe Nzambe ndenge na moni yo omoninga na moni bikelamu na moni likolo na moni ase na moni Nzambe amoni Nzambe ingeta tozane na makoki ya koyoka mais akomona Nzambe Nzambe ndenge na moni ba tumso alobaka na moni Nzambe na solo na Nzambe c'est que ça na ofone nde maman qui tambala lobi maman qui tambala tous on aura témoignage na yo lobi que non ton coach hôpital à sa l'opération Kimbanga Bimelio na kosi koma ya 15 jours na 15 jours nena on message ya fongo Kimbanga Bimelio ngana ya kimpa da ki ba vite na message to ba Bimelio ba subosola ina ba ngoni ingeta ba pesi nga message ya kozonga na mokili pe batalisa kinga o ezali ba serviteur ya Satan na ba serviteur ya Satan na batalisa kinga pe batalisi ngai na se nazolo ba serviteur ya lokuta pona ba PD pona ba lesbienne pe tozana année o tozana année ya zibula zibula eliko ba kofongola nyonso tata fongola nyonso nyonso tu ya mabe ebombamaki ebimana poisa soki balandi ba émission nanga botata émission nanga bokomona makambu oyo nyonso tu na lobaka na émission pe kokisamaka après si ngai na lekaka na émission te pona sta la base to pona luka base moko songolo nga soki na leki na émission ezalaka pona pesa message oyo molimo epesi nga na pesa c'est tout et c'est tout ça va dans Nzambe ingeta ndenge na leki na chaîne na bino eza loko anano na lekate na lekaka na ba chaîne na ba télé mais loko anano na leke pa na bino te yango tozo bandila témoignage mais témoignage nanga eza na bato ebele batala pe ba continuer ka kotala ngo pe ba témoignage nanga ezali na ba épreuve pe na oyo tangu na bimaki na koma bato oyo na sambelaki omona ke muta kufa alamuki muto azalaki aveugle amona est-ce que ça va Nzambe ba témoignage ezali muta sida a témoigner pe muta sida témoignage boko tio ba témoignage nango ezali pe omona ke muta sida azo témoigner na carte na ye na bokali na ya kisi mutu oyo ayebi kamela kisi wana akomona ke muto oyo eza témoignage yo kana tali ça va Nzambe ezana ebele la musa mais nyonso tu Nzambe asalelaka ngai mama kitambala alobaka nazana komikitisa na nyonso nazana komikitisa nazana kotombwa mate ingeta nalobi message fumukimbangu ana se na moi soki tolobi ba église ya malamu eza mokie ebele baza ba serviteur a Satana na ba message na nga Nzambe alobaki akotumba bango na bilamba te fatumba bango na munoko bana bango ba comprendre que papa na nga azaki serviteur a Satana mama na nga pa azaki serviteur a Satana pe ekomi ko salama omona ke makambu ya ba pasteur ya mabe ekomi ko bima ba mitakana na bango ekomi na lobango depuis 2017 ça la profession ingeta pe na lobango ingeta matondo. Mais maman qui tambala to ko toujours na émission maman qui tambala différence ni temps ozaki na obisi femme si maman là non différence ni temps ozaki na temps komi kondimela Nzamba Kimbangu différence ni za te temps na komi kondimela Nzamba Kimbangu wana olobi tokoti makambo susu te différence te totali sa biso nyonso tu ezala na CFMC ezala ba église tout tozo sambela tata mokeli na nyonso oya keli bikila mo surtout na sena moi ngande na comprendre nzela ya bosolo na comprendre na mvuluzi na biso kuna bosolo ezaki na ngana comprendre mvuluzi na tuni kuno zaki bo nani nini vision kondimela ona ko bani o comprendre que kondimeza ki te bata mona na bunga konzima na ko bungeza otuninga de ko bunga bo na tuni no ko bunga ba kuna ba bunga nzela penyoka o alanda kadam na FT lo nda ba pasteur kuna na l'église na lobi kuna l'église na tchèque na zoloba na ba église o ngana leka na lobi nyoka oyo alanda kadam na Eve si lelo alanda ba pasteur pote tata mokeli na nyonso lo lenga kelaki bikilamu akeli biso bato etikala na nyoka moko taloba banda mokili salama la biso bato
eza na nyoka moko ta loba mais kuna ataisaki biso ke Adam na Eve mutalobela bango nyoka nzoka ataisaki tozongi sima ngai mama kitambala même na yo soko kondima ngo pe soko kondima ngo te to uta na ekitami ya Adam na Eve te ingeta ngai na uti na ekitami ya nzala panu na keke nufuma matondo voilà bana ingeta ba première race o nzambe akela na mokili la scientifique c'est la science te puis ba pasteur yo to la science pour que makambo nzambe batangela ngote nzambe ko utiliser même moi na 3 ans asali bikamo ndeti nga mama kitambala na tangela makambo kibonzambe te mais molimo nde toi disakanga boya boya kuta batebele batondi bataba mbasu bataba maladi ya bakandenge na ndenge na obikisa eza molimo na tangela pete ko tangela zwa nzete zwa likasa balakisi nga pratique to bapesi nga science na ke na tanga c'est que au monde lolenge wa pasteur et c'est à kotanga to ke kotanga bible to ke kotanga pour ya bible ya monde ba poti ba science ya ko ba misu bandi ko lia ba nye ya ko ba misu ba ko bela banzamba gege c'est que mon livre nzambe to utiliser même bobe botami lelo asali pe bikamwa ke na ye c'est que makambo nzambe batangela ngote nga na osela kimpevi na bina za muta kimpevi muta molimo po na bi batu nyoso tu baza ko kilmobimba akoba mama kitambala lelo na mona kiyo lelo na mona kiyo bikisingai c'est que zanga te za tata mokena nyonso c'est que molimo na nzambe pasola ka mutu nzela pe créer la ka mutu loko sikelo kwezate na tali sika bana nzambe pasteur otelemi liposo ya cher na yo ya bana no église olobi molimo na nzambe tali singa même ina yo popesa na réponse yo matondo yo ka question yo popesa réponse molimo na nzambe tali singai na kati na église na nga 10 personnes botele bakotia 100 $100 alibaki ni molimo na nzambe etalisie na kati église nende de batamula kwa vanja wa alakisi ye nzamba alakisi ye 10 personnes bapesa bango combien bapesa combien $100 et batelemi ka 5 batie 100 ka ye mosu bosa cher abi molimo na nzambe so etalisi nga 5 ana batikali batia 50 batelemi combien 3 batikali combien batikali combien 2 ka ye moko lusuli bosa cher molimo na nzambe etalisi nga 2 oyo batikali na bino batuboza na kati église boya kotiela nzambe o boyaki nango est-ce que pasteur azotantonne to molimo na nzambe pe moto etalisaki po molimo na nzambe soko elobi il faut tikala molimo na nzambe soko elobi il faut tikala molimo na nzambe tatonaka te ezali pasteur ozotantonne liboso cher ingeta matondo pasteur ozotantonne liboso cher matondo azotantonne liboso cher ingeta pourquoi molimo na nzambe tasi 10 personnes faut 10 personnes bateli siko si je comprends bien lit na oyo fumugi mbanga liputa apesio te lit on va bien na auto bien te il faut qu'on connaisse ça bien dans le lit na yo vision na yo oyo bapesio évangile no bapesio pa papa Simo ki mbanga na mama qui t'invite ça pour narara combat pour nous dénoncer ba pasteur non eza combat te naza binemi na ba pasteur te naza pe binemi na ko ba pasteur to naza ennemi na mutu te o eza kaka to taisa bana nzambe bo solo boyebi vérité muta to taisa bana nzambe bo solo to lobi pete ke basali ya nzambe bazate est-ce to taisa bana nzambe tozoloba oyo eza baserviteur ya satana batondi ebele mpo lelo mabote ebele epanzani ya kozi ya profesi ya kobangisa otalisa mwana nzambe meme ipuku na kati ya ndako na ye akomobanga ngo nom de jésus même mpese mais nzoka te nzambe apesi biso pouvoir likolo eloko pourquoi yokomobanga eloko ok merci vraiment mama kitambala tozonga na prophétie ntango ozali na kati ya hôpital ingeta matondo nalobi kolamuka na nga nakuta mobali na nga azalaki na hernie na simba ya suba makila etotasa bana nzambe oza bosolo boyebi bamiracle ebandi na nzela nkolusiki mbanga bato bamonaka te ye wana aza na mokanda ya hôpital ya Sifoko atémoigné amona ezolanda muta sida atémoigné bata maboma bazotémoigné bato baza na baprison bazotémoigné bata bamba batémoignage ezebeli personne abila pesa batémoignage awa ezebele ebele mingi ya koleka
pe lelo msuto aussi lisangote c'est que bola mozebele mission o batinda kana sena moy pour na kokangola pe na kobikisa pour nga mama kitambala nazana don ya prophétie nazana don ya kolimbola bandoto nazana don ya ko guérir nazana don onzamba totalisanga likasa nzete pesa muto abika matondo ingeta donc on a la question. Ok, voilà, vous avez toujours branché, vous continuez toujours dans Maman Kitambala. Maman Kitambala, Motuna, Nanga Ezali, comment on a yo aux ondes de Melarakimbango ou à Liputa. Si koyo tokendi nanu, lelo Maman Kitambala, le obeta tourna kamba. Nga, te. Pour nani? Pour nani? Na beta so molimo tini ngana ke na kamba na ke na kamba bo molimo tini ngana ke na kamba te na ke na kamba ko ngani po ngana seda o molimo lobi e bo ba kinda na kamba ba kenda lukani ebele baza na kamba o ba kenda ko luka lobi ko pe ba bimi maboma basi pe abato ebele na mikila poto ni bana mboka meme na mboka na biso Kongo ba boni pe mabana ba ke ovana na kamba eza dota eza bana nzambe o eza bo solo boye bi vérité ozali vulu zikimbango ba lobi fongola meso mwene et d'autres ça va dans Zambé bo solo boye bi vérité tangu bikamwa lobiko ezaki na kamba mutu moko tanda kota na kamba bi mana problème mutu nyoso tanda kota na kamba abande ko zo ezali solution ba problème na ye même on ko tima be na kamba oli même on ko tima kamba oli mais le belé pe bato ba uti kamba ba ozonga même na ba bidon na ba 20 litres kamba ba beti ba tonu c'est que bato bo uti c'est pas moni ma Zambé et tali ça ba likambo e sala bina o ndi sala mana o sala matena o ezo sala. Mais est-ce que pourquoi dirais Jonathan on a lobeti solo qui a battu nyonso ba noki na kamba ba no mona public mais pourquoi les lots ezakali soki ezapelo pa battu nyonso to ba de ko kende na Israël na Jérusalem tango Yesu azalaki ba ndoza pe bikamwa to ta saka ba na Nzambe ezabo solo boye vérité est-ce que me ba yeli biso Jérusalem na mabele ya Kongo njoka te Jérusalem ezali na Israël awa toza na mabele ya Kongo mabele ya mvuluzi kimbango oya bunda oya longa oya bunda pona biso poso moyindo totalisa bana Nzambe ka oza bo solo boye bi vérité ngai nazo lobango ngai nazana nga muta mpeve pourquoi otuna ngaki mama kitambala okekamba te ngala okekamba ndenge ni pona za molimo kuna na pekisa molimo mais quand on a tout le monde a muta mpeve na pekisa molimo donc si molimo ba biso bi fomo na quantité pe ba doya ba twato mpeve tu commences à kéi kamba c'est que quand on a na na entrée na bali da okanga ba mama na bantior na batata na bantior na bajo okanga bango bantior na do bimisa misana bango c'est que ngai na za mutaki mpeve soki moni betindi ngana kene nkamba na ko kene nkamba mais fumu kimbangu azali libanda nkamba azali libanda kama madira chaque fois parce que o azawana azo représenter azo azo église qui on est pesa na kanda ngwana et on est pesa na kanda tout est ça na Nzambe za ko solo boye vérité yo kuna na kata kamba mona fumu kimbangu azote na nkamba matondo ha omona fumu kimbangu azote na nkamba tout est ça na Nzambe mais azo représenter Sabino et donc on a dit ça solo une vérité yo y a que non on va dans kamba est-ce que yo na on na TV non on va dans kamba on va na kimbango oyo na kamba alors na kamba to ko ndo ça va na Zambenzela et donc ça va na Zambenzela solo une vérité moi na kimbango to kimbango oyo ya lifuta yeye na kamba selon histoire ya kimbangiste baloba ke no kimbango wa kozonga kozala incarné na mwana na ye kozala ya peut-être ba question au tout na ngai to ma réponse on a zo pesa zo comprendre te yo ko bisinga boy mama kitambala fumu kimbango oza kana nkamba yete oyo zo takisa biso oyo liputa ya veste te question pesa ngai mais ce que quand il y a veste ozo représente ozo atikali l'église kimbangiste ezayet il faut ton dimaye aller bon ya ça ko kimbango toto moi les gens toto lo badie le père le fils et le Saint-Esprit et là quand tu es dans sabana Nzambe nde tozo bunga ba Nzambe musu ba bungi nzela et là quand tu sala ko bosenga yo tuni ngai mama kitambala tu comprends kimbango ya veste yo te omone si je comprends bien maman kitambala olobi ke bon olobi ke ezayete parce qu'on a tout une question tout nanga on dit mais là o azali wana kamba
ondimela ye oh yo zo tuna kayoka kasi ondimela ngana tuni ondimela o azana kamba kondimela o azana kamba representant kamba église kimbangiste nyonso bino nyonso makati representant o azo kamba representant na yebi aza kokola nga aza papa na nga azo kamba mais aza fumukimbangu te eloko toza nango fumukimbangu na fumukimbangu te oyo aza na kamba komone nani o aza kamba komone nani o aza kamba oyo yebi ngo ngana ntimela poto lobanga plein de mission pourquoi nazo lobela fumukimbangu liputa ya mwana on azoloba siko oyo aza na kamba oyo yo zoloba ye mtatika ne présentant ya ba église nyonso tu ya kimbangis est-ce que biso atoloba makambo ya kimbangis to toloba makambo ya kingunza ya kimpevi qu'est-ce que kingunza kipevi avant d'avoir to continuer ba moi kingunza kipevi ngasi ko question nga avant to continuer donc dika te so répondre rati est-ce qu'on dimela oyo aza na te oyo aza na kamba ne tanga kombo na aza na kamba est-ce que on est dans un monde de ngwana zoloba fumukimbangu oyo aza liputa voilà si ko yo zolo bana ngai oya zaka na nkamba netanga kombo na ye oza na nkamba oh yo kana totalisa te totalisa bosolo boye bi vérité ne habite so tozolo bela tata Dialungana tozolo bela tata nani kiangani tozolo bela tata Kusoloke po bango ne basana nkamba kata wana totalisa totalisa tozolo bela yoka na habite so tozolo bela tata na biso Dialungana to Kisoloke to papa Kiangani mais bon te kasi bango ne mutu azalaka na kamba mi bana bakufa tozolobela papa kantu papa Kiangani siko papa Kiangani soki Kiangani o tozolobela voilà siko yende fungimbangu yende lobili tout ce qu'on dit mais la payer on est libéré de pour nini nato libéra yende parce que bana pembeni mais agrava nchoro soki ya permettre ka tu pende kota na kamba kamba mama so kwa ni moto kwa kila mama kwa kombo la kamba na donji mera papa eka kote cha bana nzambe na donji mera nde papa papa nani comme ni na bosa isusu papa Kianga mais na lobi ne bate bele basana kamba basana kindoki mais yo do eloko tozali doba yo de bisangai papa Kianga ni nde fungi mbango mwana le kwango mais papa Kianga ngana na yebi papa Kianga ok, maman qui envie de toujours continuer toujours l'émission, toujours calme, dans la station du Moli mais Mati. Qui stratégie habituelle. Mais yo aussi ça biso non qui mbangu fumu qui mbangu ali puta azarasu na kambati mais ba ça il faut corner ça na kambati lelo. Te on to pesa ka bana nzambe bo solo boye bi vérité. Ba lobi bo solo et tika bo solo. Le puta so to bon to bo ngo suka et bimakaka lokuta. Omoni bo solo et tika la bo solo. Lokuta pe etika la pe kaka lokuta. Bo solo ata to beti ba ne. Ata to beti 100 ans. Fumukimbango alobaki na 2021 un siècle l'église ko kangama d'épidémie makambo ebele ko salama o Fumukimbango alobaki na 2021 mutu nyonso na ba pasteur na biso to monaki message o Fumukimbango alobaki pe kokisamaki pe ezo continue na kokisama ba journaliste batunaki ngana 2022 ko ezeni na 2022 ezibula Zibula. Papa zo zibula nyoso zo kipete partout. Azo zibula ya mabe ebima. Ya malamu tela tanzoto kote balito pe banebele bazoni okwamba. Bazoni wasiko. Fumukimbango fongola meso mwene. De to kamba kanga biso misu. Pasteur a ko changer Bible. Bible longwe ekomi na téléphone. Mais batali saka biso molimo mabe soki to monya ngo to zwa Bible to bameza munduki. Siko lelo Bible comme na téléphone soki ti lelo moni molimo mabe telemi ozwa ka téléphone na yo ofongola ka passe okotaka oluka Bible okoti na ba option ti oluka version wana ya kobola molimo mabe ko dameyo. Ok, merci vraiment maman mais tu sais qu'on a mon audio échappé la question là non répondre on va côté la deuxième question. Oh na question tout na tout nio ba baloba kenzo to kimba wali peut-être que ça na kamba mais ba kimba wa za na kamba te. Et là quand je m'attends ça ka ba na nzambe bo solo boye bi vérité. Na tangu ya kala na tangu ya kala Mobutu na tangu ya kala tangu Mobutu
Natanga kala natanga Mobutu papa oyo babengaka papa nani? Comment ils appellent papa nani? Ebale Mbonge. Ebale Mbonge. Non, rappelle son pesa nga. Non, tali sango natanga Mobutu. Natanga Mobutu to kaka Ebale Mbonge. Ebale Mbonge balobi Ebale Mbonge akufi. Donc ate Ebale Mbonge ko batama na batoli. Na plafond. Allez, bato église nae bazui basali ekeko. Batsango na seke elongi pede Ebale Mbonge. So fongole yango elongi ya Ebale Mbonge. Ekeko. Mobutu pandi ba soda partout. Bake ba zingi ndako Ebale Mbonge. Bako kute Ebale Mbonge na plafond. Maman Mobutu bengi na aéroport. C'est que wana e matate et qui n'a mboka Ebale Mbonge te bo fungona na kati ba fungona na kati ba moni ke comme ya elongi ya Ebale Mbonge matondo tuna ma question mususu siko wana na tali sabana nzambe ka boso be vérité na yebite mana pedi message ya Ebale Mbonge ingeta tokei matondo ingeta voilà Maman Kitambala après c'est un exemple Ebale Mbonge na histoire à la télé histoire à la télé bon ngal pour nga na que non selon nga banalise na selon nga ndina comprendre que non Mugimbangu ou à Kalisa oh ezali kama tested ngana lobi Ebale Mbonge yoka oh donc ça va na nzambe ko solo ba vérité yo tuli ngabo ngana na kena na kamate non pe na nyata na kamate mais bakinda to ka bakinda ka ba bike mama zara ka ne ba chai ka ne tu connais ka ba chai pe ka wana kele pe simba ka se ka na ba te bele ba sema ba yebe se simba te ke wana le la pe ba problème no pe aussi là mais ba le bele pe ba zali ba na mboka ba sema ba simba pe ba zonga ti lo zo amukanda te ba misu pe ba bima maboma ba misu pe ba bima misale ezate ko to to ça va na nzambe o eza bo solo we bi vérité. Et c'est toi qui ça va dans Zambie hein tu vois ebele pe bazali libanda moka hein ba kenda pe ba sema ba sala pe ni ba zo pe changement te ngana wa lobi likambo ya Ebale Mbonge yo tuni ngai soki Sergio tuni moto tuni nanu mutaza na kamba za Fungimbangu na ina Fungimbangu te na yebi ne papa tu vois je te pe na seke mzo za la kuna te mzo na yebi te ngana yebi te mona kama te yo kena kama uyebi seke za kuna seke mona kuna ngana kindaki seke mona tele pa Fungimbangu alimwa na prison na te ça va na nzambe na ko solo bo yebi vérité tu vois ngana tu ni mata bo solo bo yebi vérité na tango wana alobi ke na kokufa na mukolo intel na kozongisa molimo na mukolo intel pe ekomaka jour wana bamindele pe baye ndenga alobaka bamona nzota Fungimbangu te. Ok, merci Maman Kitambala. Est-ce que on dit la Trinité? La Trinité? Pourquoi? Est-ce qu'on dit mango? Qu'on dit mango le là? Par exemple, quatre êtres vivants, autangi Papa Simo Gimbangu. Yo kangana bane pe konzima na ngai na kimu Yesu. Siko eloko pesi na Yesu pasi. Ba yebisa kibiso Yesu asekwa ki mukulu misatu. Akufa ka zo seki mudimi pa tata na mukulu misatu Yesu asekwa. Pe Yesu akufa te. Nde ba yebisa bisoti. Akufa ka me asekwa kana 3 jours. Siko yo te Yesu kotela lisusu to monika bango moko. Babi Yesu alongo dana kwati. Nde babeta ka ba sete. Tango azongisi molimo pa papa nde ba yate ozwa lisusu balongole da ba sete bakokotisa ye isika bakanga libanga bongoti parce que isika bakanga libanga ba ya moko 3 jours bakuti Yesu aseni asekwi bakuti ka batra pamba izai bongoti na kulu ne kuluzu azaki te isika pe bakotisa ke batiaki libanga ba ye ba yokuta ba dra azati sikoyo soko tali même kaka na ba bikolo même na ba TV otali isusu na kisima mongongo ya to lo ba bien otali isusu omona isusu côté mususu na moni bazu isusu tala Yesu batie na croix ba olela côté mususu basali Yesu akufi na kati église catholique bazu batie Yesu ba mama ba olela Yesu siko bozo mususu Yesu na kuluzu bozo mususu Yesu na cercueil
vile totalisa bana nzambe po toyebi ke Yesu asekwaki akufa na 3 jours asekwi sikoyo Yesu akufaki na 3 jours asekwi zama otela bino image yango asekwi mais sikoyo tomoni lisusu bazongisi lisusu Yesu lisusu na ninyo kote batali banga e babanda bingoni lilita na lilita na moni lisusu na lilita na moni lisusu ba sango ba tiepe na l'église catholique mukola Pâques baone na Yesu ala mukazonga ba mama na ba papa paseleki basali penja ekeko na ba tiepe katafa mama papa ya lela lungwe mama papa ya lela lungwe mato ingeka voilà mama Kitambala mtuna na nga vraiment olobi ko ndimelaka kimbangu ya liputa ondimela kimbangu ya liputa est-ce que toi bokutana na kimbangu ya liputa to ngabimela kayo est-ce que a beto pe masolo ya la trinité so ondimela trinité OK ondimbola la ngo vina trinité ça ndenge bakimbangisa balobaka tata mwana na molimo sa nde balobaka yange na kisolokele bazabana ya kimbangu te ba monde wana na trinité trois bana ya kimbangu kisolokele yange na yanunga ba monde na trinité te matondo na boyi na yeba monde oh bana kimbangu atiki azaba tozo ba bana yo lobi papa mwana ba monde mfaza molimo sana papa mwana bangonde soki tokesu na ba catholique balobi papa mwana molimo santo bazo sambela molimo santo Yesu Kristu na papa na kuba moko na catholique siko toza wapi mais yo a autre tanga tous on a bien autant kimbangu na 4 êtres vivants mais kimbangu pas à ne autant si je comprends bien kimbangu pas na lobi na otali sabinoti kimbangu a molimo santo bo solo boyebi vérité et donc on a otali sabana nzambe soki de lobi po on moni ke côté ba ngo baza buli yeke ba côté les autres pour tout de songa su so to ke su côté so to ba na sa na catholique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bah on peut comprendre. Bon, c'est que on peut pas appeler la diamangana na sur lequel. Tu n'as rien à voir dans le matériel ça. Bah on va se faire un commentaire. Bah on peut comprendre appeler la qui sur lequel na oh. Ouais. Bah on va être catholique. N'est pas au nom du Père et du Fils et bango. Non, on a l'église catholique, toi, c'est quoi qui m'angise? Toi, c'est là qui m'angise. C'est quoi qui m'angise? C'est Nico Talsani, papa, moi, na molimo san. Molimo san, nani, papa, nani. Na bango misatu, moko aza papa, moko aza mwana, moko aza molimo santu, keso les abongo. C'est quoi nani molimo santu, nani papa, nani mwana. Pour papa déjà, vulusi. Toi, tu as les batu. Na bango aza misatu. Yo lobi, na bango misatu, na kati na bango ezali papa. Na mwana na molimo santo bon so to tefu mukimbangu koko OK mama Kitambala wa dozonga parce que biso de continuer mission émission ici la té parce que dozongi peut même les 4 êtres vivants tout le monde appelle les 6 êtres vivants tout le monde appelle les 9 êtres vivants yo do yoka les 9 êtres vivants yo do tesa kabana nzambeti sikoyo bana baba baza misatu bana fumukimbangu abota baza misatu na kati na misatu bolobi ke bango balobaka na kati na misatu baza moko aza papa moko aza mwana moko paza elimo santo bongoti bongo siko fungi bango batie place ni oti kato fungo la messe au mwene mama Kitambala uzangunza mikolo na yambi bangunze belé bangunza bazopesa batu ba kodia bapesa batu ba porte-monnaie magique bapesa batu bazobalisa batu bazopesa batu bana est-ce que yo pe ngunza osala pe ba musala wana et non non ngana talisa bana nzambe batu na question moko na moko muta répondre pourtant yo lobi kodia eza eloko we bota makana ba famille mais na ba famille nyonso pété opoto talisa bana nzambe est-ce que mingi kodia ezali na bazombo eza ba Congo totalisa eza kodia ezalaka na deux sortes ya kodia eza na kodia mususu bapesaka yango amelaka makila te azaka na posa osunga batu baza na pasi na libota na bino eza totalisa ti omona balibota mususu ba na pasi meka moko mutazaka mbongo ne wana sungaka bandeko na yo eza totalisa otoba na coutume par coutume otolanda eza pe na bato misusu bayebisi bango na kibokoko na bino
il faut bosambelaka na nzete oyo. Bayoki ba missionnaire bayebisi bango il faut kokata coutume oyo. Mais banda bango bakata ka nzete bazoka isu bozuite. Est-ce que ça va dans Zambeti? Pour ce que tozongi ka lisusu kuna na Bible, okomona même Eli balobaki asimaki nzete. Na bosani soki Eli etaki Eli na Pharaon. Et Moïse. Moïse. Ouais. Voilà, Moïse abwaki nyoka, abwaki nzete et bokani nyoka. Pharaon pe abwaki nzete et bongwani nini nyoka. Mais la film batali saka biso nyoka nzete a Moïse wana emelaka ba nyoka na sotu ya ya Pharaon. Est-ce que ça va dans Zambeti? Ou eza bo solo bo ebi vérité. Wana eza Moïse abebisaki ou eza ki lien ya Pharaon. Est-ce que ça va dans Zambeti? Mais na kati ya mboka ya Pharaon akoka ipe kozwa nzete na wana eza pouvoir na yepoka na mboka na ye. Mais tango ebimi libanda ya mboka ekoti makambo mususu. Dalika natalisa batu boye eloko babengi kodia. Po bakebele bakoko memela kodia na ndenga mabe. Mais kodia ezalaka na mabota pe na mabota nyonso tuté. Oyo nzambe apesi mutu na mabota na bango basana ba pouvoir na bango. Ndenge nzambe akela akocha ke na kati ya mboka bandundu omona mingi ebima bambejo. Soto ki côté ya baluba omona ndakala. Et donc ça va dans Zambé, moi mon kepo histoire ni oteya na ko pesa ko soto kotala. Mais to ke sous koto ya basuku omoni bango balinga biloko boye. Mais lelo omoni baboyi peut-être ko mbinzo ba komi olia salade. Et ça pourquoi on vie o ezali ya baninga. Et donc ça va dans Zambé. C'est que mutu nyonso tout na sena moi azana ba ange gardien na ye o nzamba tinda. Pe mutu tout na sena moi baza banele. Mutu pe tout na sena moi bazana ba pouvoir o tata mokena nyonso atia na chaque famille. Mais à cause ya ba pasteur ya lokuta, à cause puis ba pasteur ya mabe, ba yaki kata boya kuti. Mais ce qui totali bien, ce qui to zongi pour moi ça bala, ba kena non te na religieux. Ba kena non te pe na na commune. Ba kena pe te na église, ba banda non na coutumier, so ba pesi biloko coutumier ndimi. Etindi bango commune église simabaye kobala et surtout tout ça va dans Zambeti sikoyo soki coutume ezalaka mabe il fallait même na mabala ba kontaka ngote et sikale ba bongisa ou ezaba na Nzambe e belenzela tout ça va dans Zambé pour yo obotamaki na kombo ya mokendi c'est quoi comment na bobana mukwaya sikoyo ozwi baptême papa sur Jean Patrice. Bon, non, t'es lisante. Oh, ton solo là. Mettez mon suikoyo, ok, n'a manque à mon songolo. Ton osaki nanzela. Oui, qui m'a dit Jean. Suiko nanzela, on a osaki 4 Jean. Bah, Jean, on se trouve à Saïnini. Bah, t'as ici. Oh, benga, oh, yoke. Non, benga ye. Mais puis, on se trouve au kataki. Mais suiko, ceux qui va benga qui vous croyez. Mais ata bozaki na nzela batebelo ba mutu abeninga na kombo nanga c'est kayebinga eza pendenge moko na appel et pa nzambe na prière ba prière ngo na désordre te ezala te na terre moko sangisi moto na nzambe obeli miracle kuna osangisi pitié kuna soko sangisi jamais pona nini prière da prière ezala kana air nango pe ezala kana ngonga nango. Ozolanda tokoki kozala na air ya repentance mais yo zobela bilaka est-ce que ba ange ya repentance to ya bilaka matondo voilà maman Kitambala tokomi fama na suka émission na biso j'espère que non émission zoya wana ngana ya maote non singa na ko na panjo muto jira ayamba yo c'est pas déjà jiro ce que allez la prochaine émission comment émission maman Kitambala amela diambe amela drogue makamala te on va faire émission la côte ça qui me pevi na melane drogue qui me pevi na diaba qui me pevi na côte nango ne ba longi ne surtout ba côte na kata mutu nanga bani matu watata twalani bazinga za ngola tout ba côte na mutu c'est que mutu alinga sa na émission ba gérer ça émission faut assentir ozala
tozalaka na sagesse na intelligent. Sagesse c'est nzambe, c'est que les keywords. Pour na pandio mutu, pour na mona mutu ça ça va na pesa optu na ngaba question. Pour yo na pandio. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous affichez plus de ça combien? Plus de ça. Benga numéro mama kitambala ngwana les afficher aux abi miangu ya tikotaki. Et ba deko baza na problème ya malade, benga numéro mama kitambala mais apporter monnaie magique. Apporter monnaie magique. Ya kodi ya pété. Matondo. Bangunza abeta libanda. Ebele babimi na Congo ya kingunza mais baza bangunza te. Po soki to kei même na bandaka ngaka. OK même na badese monde. Au monde même bato ba ya ko témoigner. Okukuta pe kuna Bible na kati. Mais soki OK otunga pe ko nzambe muyibi pa ko kuyiba lobi Yesu sunangai te dazabwe na yiba baka ngate. Na sotolanga. Mais trop comment faut mukimangu ongozwa fimbo akekele. Bangunza nyonso tu o bazo bima na comment faut mukimbangu bakomi ko loba na batu bakodia bapesa ka batu ba porter monnaie magique babima na ba carton bazo multiplier ba mbongo. Bokozwa film wa kekele afumugimbangu makitamba apesa bino message fumugimbangu portement le on a été bino tozana na zibula botika bokosa bana nzambe pote bana nzambe babungi nzela bana ebele baza konyokwama pe bato ebele libanda mboka bazo nyokwama memi na mboka na biso Congo memi libanda mboka partout bazo violer ba misusu totalisa bana nzambe ko eza bosolo boyebi vérité totika kokosa bana nzambe pote bakomi na tango afongola meso mwene kokanga misu lelo bana ebele babenga ba fazer à cause ya ba prophétie ba pare belé pe babimi ba ndoki po ozo ba bato mususu papa tekaka lopango pa tindo na poto mais à cause de po ya ba prophétesse moko prophète moko pasteur moko ayebiso ke libote na bino na kindoki bloquer ba numéro na place otinda ka code pour na libota okoma otinda na pasteur songolo balobi papa na mama baza banzamba asi tango bazo regretter ozwaka fimba kekele kotoza ozwa mukanda te kotoza orobota te balobi zongela source kanisa papa wana badoko okende na mama na dako teka mapa akata ngo chaque 5 heures kanisa papa na tinda pota tangisa na mboka ba fonctionnaire na mbongo na tie koni na mutu mais lelo okomi libanda mboka lelo oza mboka na biso Congo okomi député okomi honorable mais owangani papa à cause ya pasteur à cause ya ba prophétesse à cause ya ba pasteur bozwa film wa kekele et comme na tambo ko molimo epesa nga permission na bana ko kota kana beglise moko na bimisa biloko bobu na sa ba chef matondo inge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman numéro de téléphone plus 243 combien? Pardon? Numéro de téléphone plus 243 0 82 71 52 888 82 71 52 888 numéro maman pesa affiché na bobinga e bonzoye mo botundi ba question mais tout nazana ko rien na bino le toujours na lobaka bafwa bashala vita mikolo wa pe mbona mboka malamu mingi yo nyozo sanga suna émission dato si on se retrouve la prochaine fois puya sana mboka na yo ezala ke ozana yo la tête kuno puye na la terre libonde lino ekene na aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete